Mbote balandi ya Kin Fwe Top News toza na cadre émission na bino obolingaka bana Kin bana Brazza bana Londres bana Paris toza na cadre émission na bino obolingaka mingi obolelango ya trop toza na sujet awa ya bana ya maki veut dire que bana ba sala 4 jours lundi oyo toza besoin sikoto me ko tuna batu ba papa ba mama to yeba kokota maki e mwana eza malamu to eza mabe yango toza siko na cadre to me ko tuna ba question papa ya ba mama baone mtu atika bana kokota maki eza mabe to eza malamu toyaka la papa ya ba question na bino meko tindila biso ba demo tuni to biso ke non oh papa okende boye pona kotuna ba question toza sur le terrain to meko tuna ba mama kotuna ba papa mwana kokota maki eza mabe to malamu yango toza ko continuer na to meko tuna pe bandeko na biso o bazali awa yango to yokutana papa na biso awa to meko poser moi quelques questions a meko répondre biso. Bonjour papa. Bonjour. Comment nani balanda Kin Fwe Top News balanda musika? Georges Bourgeois. Bonjour. Toza awa na cadre ya émission ya Kin Fwe Top News ya affaire ya maki. Babi ke bana na biso ya basi ya mibali ndenge bazokota maki. Selon yo papa eza mabe to malamu? Maki eza mabe te maki eza malamu. Mais ko bana bazokota ne maki makasi na bango eza malamu. O ile kana maki kuna to ebite. To kenda ko zo bana ya maki babi ke non kokota maki eza bien eza nini yango to linga to tuna bino wa papa bino mutu boboti biso papa ya maki affaire ya maki bana kuna ba déclarer ya classe kuna babi ke non maki eza malamu poni ba papa bazolo ba ke maki eza mabe nini te yango to bite to me ko tuna pe ba papa c'est là yo moni maki eza malamu maki eza malamu mais bano bazoki na maki kuna makanisi na bango oyo zo lekana kuna eza bien oti ko landa papa ndenga obi maki eza malamu. Mais bana o ba kende ko leka kuna esa makanisa bongo eza malamu to ebite. Merci papa. Merci. Toza kokoba ko na biso awa azoteka na boutique. Bonjour ndeko. Bonjour. Comment nani bandeko ya Kin Fwe Top News ba landa yo? Comment patient? Comment nani? Kokota maki pona yo mo eza malamu to mabe. Bon, kokota maki eza nango mabe te. Eza malamu. Pour moi c'est sentir que nazo sala examen fallait akota maki. Ozolan. Fallait moi akota maki akena concentrer matière na ye atanga bien pour akena défendre loko batuni na grille de questionnaire. Mais bana ngoya maki bozo mola bango bakoti maki mais au moins la bango libanda 22h 23h libanda. Selon moi conseil oko pesa bango. Kasi wana eza nde buzoba nde yango wana nde bazo éviter yango buzoba nde yango wana eza buzoba mais yo oke kotanga oke prendre ba aventure te mboka na yo défendre ngo nde so okoti maki na 22h ba mono libanda c'est que okenda maki te okenda ba ambiance na yo. C'est bon, moi conseil gasiba oya batu bakoti maki ba olanda yo moi conseil opesa bango wana. Moi conseil na opesa bango vraiment bakene kuna maki bake sa ba aventure te bakene po bake temps pour avenir à lobby eza pona bango. Bauti olanda déjà na ndenge bauti koloba awa ndeko la biso bonjour yaya. Moi quelques questions. Ndeko la biso akimi to pusana to moni maman ya biso to me ko poser moi quelques questions. To meka. Bonjour Ndeko. Bonjour Yaya. Bonjour. Affaire à Maki, oui bien affaire à Maki. Non, Maki na habité. Bana classe ba koti Maki bana 6e. C'est là yo au moins non examen beto malamu. Eza bien. Eza bien. Pour moi la kota Maki. Pour moi la kota Maki. Fais mbongo. Eza bien. Eza bien. Papa biso a courager kabiba na kota Maki eza lango malamu. C'est bon toza ka kokota bon toza awa na bandeko na biso a maman awa sala awa. Tu veux te poser moi quelques questions. Binomo bolanda ngwa direct à Kin Fwe Top News. Bokoyoka. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment nani balanda Kin Fwe Top News balanda yo? Nga comment la Maureen. Maureen? Maman Maureen, obi affaire maki. Na ebi na nga ngo menga na kota ki na nga ngo. Te na kota e maki. Te pona ebi ba des avantages na ngo. Ah, merci. On nga ebisa so ta avantage ya maki kokota maki. Eza mabeto eza malamu. C'est là yo.
Bon, ils ont bana musu ebele bakenda maki po ba omona ngo loko eza occasion na bango kosala ba je na bango kuna mingi ba se retrouver kuna mo bazo sa ba ambiance na bango kokota maki wana ba ola la pila banda ko bazo louete ba se retrouver na ba boîte de nuit yango epa na ngana loba tande ni bano na kobota ba kokota maki te pona mona ngo eza na ba désavantage ebele. Merci beaucoup Olanda maman façon de lobi abi ke pona ye maki eza bien te abi maki ya boyane kokota maki pona buzo beleki abi maki ezala su te ke ndenge examen na ngai na ndaku na préparer examen na ndaku na jupe diplôme na ndaku pe simba kipe mais elona ni na tout le moment soko koti maki te orozwa te pona nini te nga na préparer examen na ndaku ndeni nazwaki merci maman. Bonjour maman. Bonjour papa. Tout ça en affaire ya maki, affaire maki. Babi que non moi la so koti maki te, azwa pété. On te yé pour maman te ba so moi la koti maki te, est-ce qu'on zoite? Est-ce la maki kuna bilo ba sala ezama lamu te ezama be. Mwana suka koti maki akozwa na ye. Aiza koti maki za koti maki te ba pona ngai na mona kokota maki eza nango bien te parce que bana ba kokota maki yo mama opesi mwana mbongo sali nyoso mona kota maki mais na maki wana mona ke kuna akomi kosaba mabambiance na ye azotanga lisu bien te azosaba makamoko kutu ezo sepelisa te mais tandis que mwana avandi na kati ndaku azosa na ye azotanga olanda betidi na ye bi omona pe a se retrouver azui na ye namona kutu ntila maki ngai pona ngai Olandi mama lobi ke non kokota maki eza nango malamu te par rapport ya bana oyo bazokota maki bino mo bolandi na minoko na bango faso ba lobi pona bango kokota maki eza malamu te toza ko continuer na émission ka tselipango pa mama maîtresse ye peza mulakis yene mutako pesa biso ku ba idée ya makasi ya bien koyeba ke non bana ya kokota maki. Bonjour ma maîtresse. Bonjour papa. Est-ce que otangisaka? Oui, natangisaka. Ouais, to kutai na yo maman affaire ya maki tozali affaire ya maki. Bana na biso lundi basala examen d'état. Siko toza bezo to yeba maman kokota maki oya bana na bakoti eza malamu to eza mabe. Bon, pour nanga soi maki eza mabe te. Maki eza mabete eza malamu kosangana na baninga kotanga ensemble parce que eza nelo mususu peut-être koko kanga moninga mususu aba akoko expliquer yo meza ka ba moma ya kotanga et que eza te po bakenda kosakana mais pour le moment tozo remarquer que maki ekomi na ba makambo ebele bana olie bakende po batanga mais bazo kende po basala ba ambiance basala o balingi. C'est bon ma maîtresse. Yango to nto tuna soko koti makite orozwa te pona nini te ozwa te pona nini parce que bane onyonso yo tangi toute l'année okotanga yo moko na ndako kososola kaka ndenge osalaka examen na ndako na examen na école kaka ndenge pe osala examen d'état eza kaka ba même les soko tangi bien okozwa pe ba point ya bien eza kaka te po kota na maki po ozwa non eza bongo te sela yo kokota maki eza mabe. Bon, selon nga na lobi kokota maki eza mabe te. Eza ka ba moment moyi na ndaku, mamususu koko za na distraction. Misala eza ebele mais soki okoti maki, soki okoti na ndenge ya bien po ketanga. Donc c'est constater ne loko moko boy. Merci maman, na sepeli. Merci. Abana na bango ke maki. Na evite batina mama ke ndoko zo bazemi basala kindumba, ube batinda bango ke maki na ebite na yo kaka maki na comprendre moya maki wana te maki ya kindumba ou bien ya repos ya examen ou bien ya nini na yebaka te po mwana soki afandi na ndako asali examen afandi na ndako soki ekomami ki akozwa eza te ke parce que akotaki maki nde azwi jamais elona ina loba mama est-ce que maki ezaka pokota maki fozwa soka koti makite moyo zwa pesa te yango pe na mituna kaka mutuna oyo lobi wana po uzwa diplôme d'état il faut kota maki na yebaka te po na kozwa diplôme d'état ezaka likambo ya mutu ou bien ezaka likambo ya maki. Mon conseil siko na bana o ba olanda yo ba faina ndaku na ba maki bon conseil eko sala bango moi bien conseil na yingo pesa bango mwana alingi kotambola na nzela ya boyenge ya kokota maki te akozala na sagesse na ye pe na mbwanya ke ntango na osala eloko na nga oyo na koresir
akofanda na ndako sango asali afandi na ndako atikali concentré ke ndenge nasali nazozo eza te maki mpona maki tomona na butu na pokwa bana maki bazobima bayosala kindumba nga nayebi te baparent yango bamonaka te. Merci maman, merci maman. Bauti kolanda deya ndenge mama na biso auti koloba na biso awa deya kokota maki vedi ke eza lango bien te eza mabe yango tokutani na ndeko na biso awa pré-finaliste ye pe te ozwaye tomeko yeba pe. Bonjour ndeko. Bonjour. Comment nani balandi ya Kin fait top news wala ndo musika? Bon, ngakomuna Erika. Eric. Utanga na wapi? Erika. Utanga na wapi? Na Dibasana. Na Dibasana. Babi ke yoza pré-finaliste. Babi mo conseil siko ni mo kopesa la bayaya o bazade ya na ba maki wana babi affaire maki pona yo non opensaka okota maki ndeza ke solo comme na 6e fona kota maki obe pona yo mo conseil okopesa ba o bazade déjà la maki wana eza mabeto eza malamu. Bon, maki eza vraiment mabete mais maki eza mabene na mutu akei na ba penser à mabe pour maki a réserver les mois bokena pour botanga yo soki na opose na posa otanga na yo sans compter otala baninga solo ni influence baninga loenya baninga nde osama mabe yango bazemi ma mutu ya mabe yango eza siko pona yo okota maki to okota te pona nga donc soki moyen pa na biso mama biso azwi mongo apesa na kota so azwi pe mongo te na kota te pona yo maki eza nango mabe te bon pona nga maki yango mabe te. C'est bon, merci. Tozaka okoba na émission na biso pona koluka ba solution tomeka koyeba par rapport ya ndenge bana na biso baza kotambola na maki yango te okutana na bandeko na biso awa bameka ko répondre biso na mwa mituna oyo tokotuna awa. Bonjour ndeko. Bonjour papa. Comment nani balandi ya Kin fait top news baolanda yo? Comment ngeza Daniel Dora. Daniel Dora. Toza awa na cadre kaka émission na biso ya ndenge ya bana maki kokota bana za malamu to za mabe. Affaire ya maki bon ba misusu wa maki ona bakendaka po ba profiter mabete eza pe malamu. Po eza ba misusu bakota maki pona ko profiter na ba oyo bango balingaka basala banda ko basala yango ti. Ba misusu pe bakota maki pona ba intérêt mo oyo ye aluka ya vie na ye. Ba misusu bakota maki ake maki abika ke ngana mobile na ngana to soki na sana ndaku na sana temps ya kutana na eti fina profiter na maki pona luka moyeni ni ya ndo kutana ye parce que na maki kuna mutu ando landela nga azati pona ndaku balandela trop ya azana ba grand sœur ba grand frère bazana donc bando landela etro. Mais série obino botanga ka yepe kotaka maki bon to kotati okota maki te ngelo bakie pona yo maki eza bien te pona ngai maki eza bien te na lelo na lelo eza bien te mais na kala ezaka bien pona kala ba idée mabe avec ba jeune fille et ala rati mais na minute siko eza mabe déjà eza tellement ba bi maki ezalaka bien na minute onde maki ça nini et baby toza ko continuer na maman na biso ya pembe continuer kaka toujours na émission na biso to mekaka za mabe toza pe kaka ko barrage te ko ba. Bonjour ndeko. Bonjour. Comment nani balandi ya Kin fait top news baolanda yo? Comment on a Jires Mwanza? Jires Mwanza. Pona yo, selon yo maki eza malamu to eza mabe? Bon, selon ngai. Bon, ça n'a pas ma bête. Ça m'a bête pour moi, n'a pas que tout ça la moi examen à bango. Alors le rappel avant moi quelque part pour assez concentrer. Mais pour ngai, ça na moi ma bête. Mais tout le monde là-bas na ba koti maki 23h na bar, mais moi na koti maki et que yo parents, so za parents za na moi na yo. OK, bi que na moi na koti maki. Mais OK c'est trouvé libanda 22h na kati ya bar afandi. Selon yo, idée ni ozala réaction ni ozala kati moi na no. Bon ça dépend ya mwana. Mwana atana idée na ndenge ayeli classe. Mutu msoye po atanga, mutu msoye po saba 26. Bon, là ça dépend ya mutu na mutu. Na makende bakenda bon. Selon ngai. Selon état que yo parents. Oboti bana na yo. Pona yo otinda bango tote. Bon, il n'est pas dans le bega. Toi le bosso que eza mabete, mutu msusu akenda maki po assez concentré. Atanga après si mwana ngwa zama résultat bien. Même si on a ça 26 mais pour l'anglais ma bête. Ouais, bon tu landa papa abi que non pour na yo kokota maki eza nango mabete eza malamu
mwana fois kende maki asala nini akende kotanga. C'est bon toza ko continue toza na cadre ya ko ba émission na biso ya Kin V Top News na cadre ya recherche te okuta bande ko na biso ya basi awa pe bazo sa musala moi quelques questions. To me ko poser bango ba répondre biso pe na micro ya Kin V Top News. Bonjour maman. Bonjour papa. Kombo nani balandi ya Kin V Top News bazo landa yo? Kombo na Naomi. Naomi, aussi ça déjà? Non, si ça déjà. Okota maki? Nakota maki te. Selon ce que tu as na yo, kokota maki eza malamu to eza mabe. Ponanga eza bien, mais na ndenge ba nango ba komeli komi na ndenga mabe. Parce que même sou ba kenda ba kota maki na place batanga basala buzo bebele. Pona yo olobi maki kokota maki eza malamu mais wana lesko play toza besoin to yebela mais wana problème eza bana na biso bakoti maki wana. Est-ce que vraiment pour ozwa na examen d'état faut kota kaka maki toté ndeti nganga kota na ngate mena zwa bongo siko ba o bazaka maki kuna moi conseil on kopesa bango so ba côté réellement pour non tanga ba se concentrer besoin. Merci maman. Grande fée. Papa. Boni. Bien. Comment nani balanda Kin V Top News ba Holanda yo? Oui, comment on Gisèle? Ndeko Gisèle. Tozaka na affaire ya maki. Kokota maki eza mabe to eza malamu. Bon, pour nga vraiment, kokota maki eza mabe. Po bana na maki bakomi kosa buzo bebele na maki. Ba msusu bakomo kota mibali msusu na place batanga boke na maki bokuti bana te baosa babuzoba donc samedi pour un jour à repos samedi bomba kenda na baba kosa babuzoba pona nga tina ne na komi boy na ko permettre moi na nga kota maki te eza mabe. Ouais, bon to landa ndeko moi sindinga ucho lo babi keno kokota maki pona ye eza bien te. Ko la biso to mo ba kanga suki. Bonjour ya. Oui, bonjour. Comment nani balanda Kin V Top News ba Holanda yo? Kombo nanga Christelle. Ozaka le problème na affaire à maki. Pona yo kokota maki eza malamu to eza mabe. Kokota maki eza nango mabe te. Mais siko ya lelo nde ekoma mabe parce que kokota maki toke ko se concentrer pour na examen na biso tozo sala. Mais siko ya lelo ba maki ya lelo ezala na ba école ezala banda kutozo kota ekoma mabe maki koma lokola ba hotel. Koloba susute. Ba préfet ba komya ko bimana ba élève na bango kokosa bango kake bakozwa de préférence nanga po nanga système amaki ba longola na bango ngo pona eza vraiment sous nécessaire te na ndezala ki yakala ba longola ba batika parce que ba o ba kota ba makite ba biso to kota ba makite tozwa skoti na nini pe importance pe ya maki yango parce que na kala ezala rende bien les ala suma be yango po nanga ba o baza maki basa buzoba te mais ba kota nde po batanga po na avenir na bango ezamala on a koki pesa conseil po na bango yango wana merci. Merci Ocholanda conseil bande ko na biso basi ndenge balobi babi maki ezali kitoko te maki ya lelo par rapport ya maki ezalaka kala. Babi o ezalaka kala ezalaka kitoko mais lelo koma ke mwana koma profiter pour bakuta na mutu na ye mona kula ndako moyen ta ezalaki ta profiter ko kala kati ya maki donc toza ko continuer ka émission na biso.